Matondo mingi bandeko balandi bayenge kino na bino baso bambote na bino bozani na bitandela bino bali kolandela biso tata ngunza lokolo tin kongo ikoli na nzamba pakisa bayenge na bana bilaka banso na moment difficile oyo wapi kokweya ya christianisme kikwanza ya Congo ebongo direction mondiale ezozo mabongo na côte asiatique nde eza lokola douleur wana eza facilité koumela na kondima ya kiboyindo tobongo kokoba otombola fumu kimbangu pamba te basali bavantage matériel nyonso ezala na ngambo ya baye baza kosadeni ya christianisme baye baza bapro occident ya bapesi bango bavantage physique nyonso soki kondima eza te okomona lokola fumu kimbangu atiki bana na ye nzoka luvuni toza na ngambo ya malamu pamba te eza ngambo oyo eza 100% biso ya kiboyindo tozodefendre bavaler tata mokili bavaler culturelle na biso te ezokumbama na idéologie wapi ya fumu kimbangu oyo aki koéclairer lanterne pamba te moyinga mona voie ya sorti pe atombwa na ye matondo mingi wapi matondo na yaki mpavita bakoko babiso batelamaka mpona kobundela lipanda pe bakoko balinganaka bango na bango bayindo pamba te grâce noire ebunga te tokóma na bameti te bamix te na baniotiki te pe babatelaki loposo moyindo pamba te babotanaki bango na bango bayindo te tozokoba lolenge bakoko babiso balingaki mabala esalama pe maso na maso elekelanaki bodeka biso matondo mingi na mokila molimo na biso bazali kobunda ntongo midi pe pokwa pamba te kobatela bayindo banso lipambola fumu kimbangu na bayi mboka topanzani na biteni biso bana bayindo matondo mingi lelo bongo bobomesano liboso ya bitando babino to pe bongo ya bitalelo na bino batelefone pe bongo na bongo toye situation oyo eza kolekela kaka Afrika pe bongo Congo banso bitambi na Congo donc bango nyonso bazoya kaka na mboka Congo mais nini juste nation to mboka Congo ebomi donc la plus belle femme oyo mibali banso bazoya kaka na veni wana na inzo wana pamba te bamona kaka ye banani baza na bosembo banani baza aventurier banso bitambi na Congo lelo mokonzi ya France a décidé à effectuer un voyage dans 4 pays. Aye bongo suka na mboka Congo. Bani bongo na Gabon, aleki bongo Angola, Congo Brazza, pe bongo Congo Kisasa. Baso bitambi na Congo. Congo pe bongo to lokola bana Congo to pongo ba congolais. Ebele bayebi vocation ya Congo te, bayebi Congo te. Yamani komona ete baza kotia énergie na bango te pour ba protéger ba batela Congo. Donc Congo eza important makasi pona bapaya. Okoki te kozwa vibration kotombwa masa onyata mabele ya Congo. Sans batunoba ya Congo, sans minerai ya Congo, sans mupepe ya Congo. Donc Congo apesi association, apesi tombwa na ba nation puissante. Mais yemoko Congo et batiki aveugle.
azomona te oyo ezingeli ye. Pour États-Unis à la puissance mondiale, il a fallu uranium riche à Congo. États-Unis a combien de puissance? On a bombardé Nagasaki na Hiroshima grâce à minerai à Congo. Chine a déjà kala les 40 kumu Mobutu aki a kozonga c'est 73 74 politique à recours à l'authenticité n'est pas déjà à mort bachino baya déjà bafandaka mingi na face ya palais du peuple ba ya kala nini bazwa nini bakumba lelo Chine tomboli mutu. Congo a participé ba minerai nae na ba cerveau nae Congo et lelo lisusu bango nyonso wana balamuki pamba te direction mondiale ezolongwa na l'Occident, donc na Fox christianisme, na Fox ya soloka ya christianisme ezolongwa na bango pamba te ba régner déjà histoire moko te ya royaume moko régna à l'infini. Na histoire humanité ezala que tout royaume régna ezala mwa bongo ya déclin na bango ezala. Les bakon la période ya kokita na bango l'Occident ba yebi mais bazo boya kokita pamba te mabe oyo basali ndenge batambusi bokonzi ya tata mokili oyo yaki na longengo epai na bango e basali nyonso ya mabe sauf ya malamu. Basali ba vaccin, basali bibundela makasi e basali ya mabe koleka babalisi mibali basi batie ba loi oyo ya au contraire ya loi divine. Nde ngonga na bango koki ya kokita nde bakoboya pamba te bango moko bami lobela pouvoir bapesaka te me barachaka nde pouvoir wana bapenser na bango baloba maloba wana. Macron aye na Congo barevendication ya mwa groupe skile ya bato mokie barevendike baboyikote mais finish aye kaka tala bango nyonso bazwaka na Congo. Roi de la Belgique aye Congo, pape aye Congo, et kumu ya kala ya France Hollande aye Congo, lelo bongo Macron na Congo et bakoya lisusu kana sima na bango susu ba dirigeants ba dignitaires européens bakoya ka cascade na Congo. Donc ça va voir joa nyonso wana kaka semblant mais objectif na ye eza bongo Congo pona nini e bazo boya bokonzelo mwana bango e bazo linga kaka ba maintenir Congo na bas de l'échelle. Donc ba yete pona gagna et ba monene a to sala discours na ye avant aya et siko ba koya na humilité. Donc ba ki ba orgueilleux ba prétentieux veli complexe ya supériorité nani alingaki bongo nzambe to Satan. Donc bayaki na ba donc bedi ba mixaki ba nzambe ya Afrique ba nzambe ya Congo. Ba moko ba tirer ba leçon et ba koya na komikitisa pasi pamba te ba esprit faible ya Congo ba kotila bango tapis lelo ba comprendre l'âme congolaise attaché na musique na rapport nini ba bengisi artiste musicien pour jouer rôle nini na nation pour na tombo ya Congo. Ba scientifique ba tombo la mboka et politique ya malamu nde esiraka komata ya nation et musique eza kaka ko compléter kozala esengo ya bato na ekolo. Donc musique eko tombola mboka moko te ke mutu moko abeti musique ni etomboli mboka luvuni akoganye combien akotia na secteur nini ekotombola nini même pas koto coupe du monde boka musique eza nango affaire moko privé. Donc ba comprendre que congolais aza attaché à la musique et bazo ko jouer na des avantages ya Congo bazwa ba artiste musicien
pambate ba se faire aimer baza na champ libre te. Mwana Congo la muka batondaka na liboko ya mutu te, fo yo moko omilisa nzoto na yo. Babongaka na lisungi te na badon te, yo moko milukela économie na yo, budget na yo po tombwa ezala na bomoi na yo. Donc voyage ya Macron non événement aïkaka pour assurer avantage à France et à Europe. Discours na ye, première prise de parole na ye. D'abord Macron il est spirituel, hein? En dehors de makambo nyonso, aza maître spirituel ya loge na franc-maçon ya France. Macron aza n'importe qui te. Première prise de parole na ye, l'air à remercier tout ça. Bani waloba oyo a lobby, c'est ici joue nombreux combats du siècle. Ah! Donc, ba pena conscient ki Congo nde sika oyo bitumezo bundama ya siècle. Congo. Donc, ils ont senga na présidence de la République ya Congo tout ça na format oyo toza nanu sikoyo. Papa va conseiller c'est une grande part ya place ya ba chef coutumier ba kumu likolo et aussi na place ya ba voyant venir ya ba spirituel ya ba nganga ngunza na mutu ya Congo bango batambola na batu na bango ya bongo bango bana boule cristal bana zeke ba betaka bana ba spirituel bana batu bazaka maka bana ba nation spirituelle. Batamboulaka te sans spiritualité. Donc, bana ba donner, ba consultaka partie spirituelle na bango mukolo na mukolo. Ya on ba dirigeant nyos européen, bana ba franc-maçon. Parce que ça branche ya force ya tombo Europe. C'est que au Congo, au combat du siècle, Macron le bien clairement. Combat du siècle, il y a planète Terre, ils ont joué na Congo. Biso ba Congo. Biso ba na Congo. Tout ça la nini pour la protection. Pour la tombe ya Congo. Donc, nangonga oyo tokomi, il a fallu tout le balili loba moko, to place sa place na spiritualité africaine, il faut tout ka fomo kimbangu, boye yango ezali. Soki ka bo pesi bo nzambe na bino mu Congo, e boye ba ete la échec n'a pas domaine ignace. Pas matin christianisme, vibration négative et christianisme, ça pour empêcher le secteur mingi et tombama. Donc il a fallu ndegaka prima couria et yaki tous les mouvements c'est comme qui batu ya prima couria. Ndenge pe le franc-maçon azali batu tout an ba komi ko ba ngonyos ba membre ya franc-maçon. Il a fallu tous les ministres, tous les députés base à ce que ba homme spirituel, base la ba partisan, base la ba kimbani authentique, base la banganga ngunza. Ndebo ba ko parvenir ko ba lilo ba moko, pe ba ko mona clair wa ba ko kumbela Congo. Et ko sala biso pasi pe mawa na ko pesa fumu kimbangu mu Congo ko pesa ye isike iloko baniti. To ba kango mingi na mingi. Lere lisunga libanda ekoya. Discours wana créé ba ko sunga éducation va faire promouvoir éducation occidentale. Oyo ba moko ba sel ba livre na ba petit histoire na bango bien on va soutenir ba ko soutenir melenf. Pamba te ba ça lirait les sous davantage l'homme congolais. Donc il faut éducation ba réformer côté tout temps le ligne ya programme scolaire oyo et salami na bana ya Congo. Oyo spirituel ya Congo côté na kati. Bakwanga ko soutenir médecine oya bango et tout ça ba plante médicinale na mboka koloba ko tuteni Équateur wana na kisanga no kei. Donc Congo il faut ce que ça la abimisa identité na ye Afrique za ko zela Congo donc celui là Afrique ya na passe grâce parce que Congo ça nous à genoux les deux pieds nés à genoux il faut Congo squatter ba hôtel manani na soutien nini ce qu'après tel ma fa fimba il faut asimba milef fumu kimbangu donc fa simba bangunza po atelema fumu kimbangu nde nzete ya mai o aza appui ya Congo pe Afrika. Donc
diplomatie occidentale ekojouer kaka na avantage na bango. Gagna kozala te pamba te Congo pe africain aza nanu aveugle. Nanu atomboli partie spirituelle na ye te. Constater les grands, il avait compris atombolaki christianisme, lelo eza socle, lelo eza base ya ascension ya Europe pe ya États-Unis. Ba science mystique nyonso eza gravé, eza na misisa nango catholique christianisme nde bake kuna ekoli ndenge ekoli. Donc ngonga ekoki ba dirigeant na biso bayeba ete soki bazotambola kaka na ba données spirituelles ya l'Occident na connaissance wana na bonzambe wana ya bapaya bakosala rien de bon pour na Congo pe Afrique kwa subir conséquences ya échec ya Congo kwa ya Congo. Donc ngonga ekoki ba chef coutumier de sika na nation na institution président base na sika na bango ba pesa les meilleurs na bango ba pesa makoki otamukela tikati ba mkumu yekolo banganga bangunza to base place na institution président wapi na présidence wana place na bango ezala pamba te ba prévenir mutu to kitato mata Congo ekobika d'une manière à d'une autre. Mais to sala ona ngonga elongo bani pamba te les bazoya bazo faire Kotrazar bazo ko pesa Congo retard. Les bazoya wana tout le monde bazo le baona c'est diplomatie. Il y a rien de bon. Les akaka ba utopie. Les abi omobo e bastre donc veni ezana ngote. Bango batu baza la base ya guerre ya est. Balkanisation ya Congo eza profitable na mupaya. Non bana ya Congo, même kutu Rwanda, les apika échec pour naé. Mais le club impérialiste baza ko s'imposer par rapport au pouvoir ya dollar na euro. Donc ngonga ekoki ba serveur africain. Déjà ekanisa na chute ya dollar na euro to kolia monnaie nini, to kosala monnaie nini. To kozona ba pièce na ba métaux na biso to lelenge kan. Faut d'être anticiper échec ya to kotiani. Il y a christianisme, quelle religion d'État toko en place. Il faut d'être anticipé, mais il faut que le cerveau, la munza, la kumekolo, base na mutu ya président, c'est pas ma décision pour moi, parce que à ça qu'on engage une mission physique et spirituelle. Mon temps, c'est de retika kaka pouvoir spirituel africain, libanda, religion africaine, fumukimba ou libanda décision, il y a Congo, ils ont l'échec pour la décision, c'est mon pépé. Oyo koya ekobalaye pamba te tokoye konyokola baino nyonso ya mokili mobimba te. Monga otokomi il a fallu Congo abenga même ba scientifique o bazaka baindo ba noir américain to benga bazaka Congo pamba te Congo muté bandi et kotsaki christianisme. Donc lelo christianisme etambola Afrique mobimba grâce à Congo. Donc échec ya Congo et ça échec ya Afrique. Réussite ya Congo et ça réussite ya Afrique. Donc Congo c'est n'importe quel mboka te. Congo. Ngonga ekoti. To tiafu mkimbangu esika na ye. Ninga ko lekezali kasi ngonga ezaka mukie. Congo za pièce maîtresse ya Afrique. Congo. Donc esengi dirigeant ya Congo azingama na ba spirituel ya Congo. Na batu ya misu bankumu ekolo ya Congo matono mingi tozwa conscience Congo za biso on vient que chez soi mawasaka politique na ye olelo oyo Chine baza ko bénéficier nango na Xi Jinping mais mamu to bandaka ndimaka pasi wana ya ko mema révolution culturelle wana ngonga pe koki lelo to banda pour la lobby Congo za la malamu mato mukakozwa kimia umabota babino fumikimbangu longengo ya Congo pe Afrika mato